batata ba mama tozala ka mikuwa tozala ka na biso batote bakya ko lokota biso na vale sika ba se ba jungi sibiso ndeto junga isika biso zala ki kasoza ko yiba yango ka kantina tente na makorma lelo batata ba mama to fungula biso tozala na mayele bolingo mibeko misala to kamati yango pete to sala yango na solo solo. Avant le 6 avril n'est pas comme après le 6 avril. À partir du 6 avril, Makamousou s'est changé. Mais le spirituel précède le matériel. Ne l'oubliez pas. Mutu a jugé yo te na mabe na yo. Balobi etika ba kilo na yo libanda, c'est ton problème. Kasi kota zala motema polele. Mutu nyonso za indeko na yo toloba liloba moko, tozala likanti moko. Tokomona nzambe otosali tosambeli ndenge ya koagir, ndenge ya kolakisa munene na epamba te. Nzambe aza koluka occasion po ete ase manifester mokili sosola ete azali nzambe. Ngonga nango ebeti. Ezali occasion po ete bokonzi na nzambe emonana. Metango ngonga ebeti yo fo milengela te. Kasi kokokisa makaka na bato. Bato yango ezali biso. Bino ndenge tozali awa na masumu na biso na mabe na biso boyebi bana pasi moki mbango bolingo ya nzambe eza tellement puissant. So ba beti ngonga allez ngonga ya table koki yolobi ngai na kosukola maboko te. Papa a biso 40 ans toyeko bakisa 20 ans il a traversé du désert, ça fait 60 ans 60 ans maté tosaka na nzambe ata mona zobango so poser examen akoyeba te likamwa koloba balbi pe na mesa wana mobeko eza wana sokola maboko mata na mesa kende kolia ndenge olingi okufa nzala te kimbangi stoye olobinga maboko na ngesimaka mai te na kosukola na maboko te balbi soko sukuli pe maboko te okolia te yo te mto okufa nzala tozala conséquent na ntango tosengi ya molimo biso tozali awa toza baye nzambe alobi toke ko bunda te pona tolonga alobi bosi bolongi bokokisa bolingo na ngai. C'est ça toute la différence. Boke ko bunda te asia bunda ipona bino alongisi bino. Faites juste la part de l'homme. Tata Nzambe na lobaki ne bandeli ki alingi biso mingi azolakisa biso ba preuve d'amour ya ye epai na biso. Ozali na nguya oyebi kosalela yango te. La moindre des choses totika kosala mabe kasi Nzambe apesi nguya ya kolongola bato na pasi. Ezala noka ndenge wana ba papa balobaka kaka boye faux tolonga na mpongi wana totika kosala mabe totika kosala mabe totika kosala mabe. Ce n'est que comme ça o ezalaki ya molimo ebimi na nzoto ya bato soki totiki kosala mabe te Tata Nzambe na maboko no ya salite aya kopesa yo manso yo zo senga tango nyonso akolinga te sukula maboko bongo matana mesa bongo iloko kepesa kimia na mitema na biso bolingo mibeko misala. C'est de ça dont on a besoin. Tozali kolela pona bandeko baza na Goma, c'est vrai tokotala 2 ou 3 toza na bandeko kuna metango na kotuna nana zali kuna papa nga nazala mwana kuna mais moi nazali bien. Mais papa te yoka kaka bandeko bakufa kuna nzambe kansila bango. C'est vrai osali libonde la kitoko mais banana ko solo na papa imongo pesa ka papa imongo mbotete banana ko solo na mama sonage kuna na jetique bo pesa na kambotete banana ko pesa ndeko na mbote soki na fanfare soki na ba pied gauche soki wapi sikoto bundaka Tumananga, c'est fulusa bakusolanga bedilanga bikisaka kabato balinga kayo balela bakutumoi Mondo di la
olanda maloba na Motune ya munene ezali ete na mokolo ya lelo boyoki ete tolobi to ko lancer programme oyo ya 30 ans ya demande ya pardon ya Adam na Ève oyo esalamaka na 92 tolobi tozali ko lancer ba série ya événement nyonso ekomema biso kino na le 24 parce que 30 ans c'est important na miso ya Tata Nzambe yango biso tolobi ete toko profiter po ete tosenga toko profiter po ete to rappeler na tata na biso ete papa tozali bana tango mosusu tobungaki nzela mingi tosali c'est sûr esepelisi yo te pamba te tokomi tala même biso na journée moko kaka otala oyo nyonso tokoki kosala ya mabe baerreur nyonso tokoki komema ebongo en 30 ans nini ya mabe tosali te otali et pourtant ezali engagement tozwaki tolobaki ete papa soki tozongeli mabe tosala nini ye kimangisi toye engagement na biso ezalaki nini soki tosali mabe tosala nini voilà engagement tozwaki est-ce que ezali réponse na motuna tozali komituna mikolo nyonso tobi mpo na nini bato bazali kokufa boye mpo na nini bato bazali kokufa avec autant de facilité mpo na nini à chaque fois ofungoli telefone boye sangwa liwa
mutu akufi mutu boye akufi mutu boye akufi. Est-ce qu'ils allaient en rapporter un engagement tout soit que tu respectais biso bana papa ya tata nzambe ya pasi mokimba to ko sala programme pour être to zonge la bisiko to kwesila ki nzete to zonga bisika na to meka ko telemisa tata nzambe yo ke la biso mawo pamba te mokili ezali ko kene malamu te mokili ezali ko kene ndenge to lingeli te nakosi tozali désarmé to ali ata na makasi ya kobunda te bande ko na biso bazali ko kufa kuna na est opali ko kufa na bandundu baza désarmé ba éviter bisika nini balelela bamoni remel na bango suki mokolo na mokolo bazoya ko benga na bango mboka na bino babengani bino bokei boza ko se réfugier bokomi ba réfugier na kati biso nyonso ali ko loba ite tolingi te likamone salama to boyi yango mais c'est ça ko salama bien ko salama te. Donc ça veut dire makambo ezali koleka ezali ko salama ezali volonté na biso te za posa na biso te tolingi le contraire ya makambo wana mais siko to ko sala nini pour être obtenir le contraire parce que entre vœux o biso tolingi na réalité makambo ezali ko salama différence ezali ko mona et tozali perdant to reconnaître que tozali perdant parce que to sali mabe et les autres dans zambaza na droit ya kopesa biso et tout parce que ko bunda po ete to renverser vapeur po ete likambo ya mabe ko ka sala mati po ete balobaka un homme averti en vaut deux tata nzambe pe asala kama comme na hasard te balobi lisusu ce qui est révélé est condamné tata nzambe soka la kiso maele te to sala procédure ça veut dire la ligne soit opportunité soit occasion ya ko limbisa biso na kati démarche na biso donc ceux qui to zongeli mabe to kufi ça veut dire que tu as accepté que tu es un bisika mabe. Ce qui m'a bien mouté bomi biso na likolo to za la bisika malamuti. Yangwana lelo na tournant to zali à 30e anniversaire. Il y a demande ya pardon. To linga ka prise de conscience et ko ko sala mutu na mutu à se reprendre en main. To misimba to za na ba défaut ebele moko na moko ndenge to zali ya. Biso nyonso compris to za parfait. Ceux qui ont fait l'effort pour que l'on ait mabe, Tanzambé a zaka sensible. Ceux qui ont fait Tanzambé pesa à l'axi volonté à côté des mains, Tanzambé pesa quel beaucoup pour à côté des misaï. Problème est allé na bayoyo, ba komisi mabe ezalé na bango, ba latiango loko la ilamba. Pe ba ebi li sous-souté que ba lati lamba mabe. Ndeko nangai mwana nangai soki yo komisi. O komisi ko inabatu. O komisi yango elamba ya mabe olati elamba na mabe ko boma yo soki matongi kotonga bandeko yango mte komi elamba olati ya mabe elamba ne ko boma yo et ko pardonner yo te ko étouffer yo donc tata nzambe na mawana ye azongisi bal epai na biso pour être conscient c'est ko kakosala to kosala sacrifice jusqu'au 24 engagement on va se sacrifier pour une fois tous à la to bunda tous à la bato malam yo moko ko ressentir que aux âmes tout malam ça se ressent muto asa kamabe soki kaka monoko ne bandi ko bimisa ba méchanceté matongi oyebi koza kotonga soko zali ko boma oyebi koza ko boma soki po lobi ke olingo sale kambotiki olobi ah tata ngena sale le commerce ngo empêcher oyebi que osali yango te. Donc tu es bakatant to akabatu malam na zongeli libondeli ya mutu azali alinko lia biloko na mesa na libondeli ya mutu balingi baboma ya kandenge mokote mutu azwa kolinga kolia asambela kanoki noki ananzala alia tamsu libondeli soki tamsu kaka atetaza pambola biloko kantina bato merci amen ye posa na ezali alia tamsu si akataki fufu et apemeli ya munoko akati déjà tcha lingalia déjà mais ah na bosa ni ko samba papa pambola ka biloko ya kanisela ka merci amen olie mais bacheo munduki balingi baboma yo olingo kufa libonde lo ko sala wana e ko uta na kati mita paso ka nzamba bikisa yo okoloba papa pardon yo ka kolela mwana papa limbisa sona saki mabe na kozongela papa vraiment bongisi langa libonde lo ya ka différent na démarche tozali oto zali kosala libondeli basengi biso ezali libondeli ya mutu azali liboso ya liwa
tolingi tokufa libondeli yango nde basengi biso po ete tata akoakoka biso toyokani ha